Napesi bino merci mingi balinga mi wana filme na biso yango yo. Et merci toujours boyebi à Didier Parfait. Zambia Pabolabino. La suite des événements toujours il y a les solos kitoko. Un prince à Kenamboka Mosika pour la recherche à Moisi. La princesse Oyope à Kemosika pour la recherche à Mobali. When things decide deuxième. Better for me to go back to Ire. Et c'est ngana zonga na Ire. Na sunga kar moto a road. Na vana na ye. Kuna na C4 oya ko violenga pamba. Pardon. Na biki na ko changer mon Mobali oyo. Nandi makaka. Na meka kaka. Princesse Nazolobela. Princesse Oyo auti na C4. Akanisa ki solution à cause Mobali Mosika. Azozonga. Monde bomoni kuna bozomona ba montagne ba colline bozomona ba paysage royaume na ngai eza couvrir mambo nyonso esiko tozali esika bien bomona ngam tunazo gérer ao alors ce kaka bosalisho na bino mbongo pezali masala kitoko bandit bozi place na bino botongi izine quoi to moni ke oui terrain bongi pona izine na biso mais ozomona ke 30 millions de naira et bongi te pona terrain o ezana mboka o ire oh tala moto ta limisana bengo moto olingo sanga ke non ozoki information bete voyao Nabaki bongote. Mais on dit que Ire Kingdom est le un royaume retranché. Biwe ko sa cher à hotel. Poni cher boy. What did you say? Olobini nini? Obengi nini? Mboka nanga royaume nangai, village retranché. Kingdom of Obi yo royaume oyo tondi ba prêtre et tondi ba to bien. Désolé les messieurs. Ozobenga village na biso nini? Village retranché, dépourvu. Na la kisao que non, toi la village à banca. Vous comprenez? Malembe. C'est là. On se banini wala, village à banca le petit, Joe. Coup de feu. Princesse Amuma Yoki. Nanzela so kende po zonga. Nzoka motazono bela, yeyo azosala pe paka. Arrête, dis-moi pardon. Zoom sera pardon le C4. Tout zonga C4. Marche arrière. Azo ki kutu décision, azonga yo kana na moto. Moto ngo yewana. Princesse Amuma azongi na sima. Zokande a road. C'est le jeune homme oyo bazo solo la po aba la princesse Amuma. Voilà l'histoire. Bade ko bizaeli ka kezo bangisa ngai. Tala mobali oyo ba pese mwasi bandeko. Ba rovana ndengeni. I'm sorry. Je suis désolé, mais réseau au PC biso ke non. Poto zonga kuna na mboka na biso ekwe. Tala eza malamu te. Webi mambo sanje. Oh lali mwasi na chambre wapi ngai pe prince na zolala. You know what that means? Webi elingo bani. It's not acceptable. Pardon. C'est inacceptable. Pardon. Pour ce que bali soto kote kuna. Dans skota na zwaki bilibili ya mobesha. Na salaki yango cérémonie to sanctifier na sali cérémonie. Bon abomination so basaki liboso ekweya. To kozonga na sekati. Na ko bandela kaka cérémonie wana. Na kasi. Non to moni princesse na solo bela ose. Pe ce ko insister. Tala mona eko. Mona princesse oyoko. You think you can manipulate me all the time? Oko manipule ngai su na tango nyoso. Ngai na manipule yo. Na komi nani? Omoni siko de tolati ba chin. Tolati bilamba moka ka tombola. Okanti boye pene na bilamba yo. Tukozonga na ukwe. Tozonga na biso na C4. Avant motale kawa mona biso. Alobi kuna na mokonzi. Keno o tomona ki bango batelema ki na nzela. Tala malamu na malembe. Tolongwa. Ko ba forcer ozonga obala mwesi wana ozo qualifier machine. Tala ekozala débit ya vie na yo ya mawa. Tala badinga moyen malaba kosala to la motuka totala sens to sika to uti. Belle idée. Why don't you call your mechanic? Mais pour to bengi quand même mécanicien na yo abongisa motuka na ye. Johnson, please. Johnson, pardon. C'est comme si moto yo avant de rejeter na bengi pensa mutu mobimba aboyi ko yamba. Please, let's Tala, pardon. Yero tindikato cha moto. Bakenda kinzoka. Départ mobimba yango bazonga na bango na mboka na bango. Le prince du royaume Malembi. Alobi malamu tozonga. Na nzela boepani. Moto keboyi. Ah, que faire?
Le quoi chauffeur lobby malamu tozonga kaka. Kuna tokoza solution tozonga kaka. Alors que la film na biso to bosana te Prince Oyo, Prince Naboliza Amibengi Johnson tango abimi aye awa na C4. Ezapo a changé combo, a changé pe identité. Aluka mwana mwasi wa malamu pe ya kitoko, humble, abonga na ye. Na même histoire. Une princesse pe alongwe mboka na bango ile ayaki na C4 kaka tozali. Et au moment où voilà mon tout qui est la carte peli. Voilà mon tout qui est démarré. Oui. What just happened there? Au moment où What just happened is very remarkable. Makamo est remarquable. Et ça mystique. We are not going back to. Atako tu tozonga na C4 te. Toko ki na bisota na Iboko. We can go to Panama. Atante na Panama. Tete na Okulbo. Toke na Okulbo. Même si vous na ozofinga ngabo ifani. Is it because we just push? Eza parce que totini ki motuka. Nebisa yo. This motor as you see. Motuka o monyo. Go to anywhere in Nigeria. Nigeria. Partout na Nigeria. You think it's not on there? Oui, biso. Why are you always Pour nous continuer ko provoquer. I want to remind you. Nalina rappeler le komoko. Tala, lise c'est moko baloba. Et le bama partout dans mokili. Et le bama boye. When the going gets tough, Soki, esika ko kende komi passe. gets going. Madame to kende esika passe ko kende. Tough. And just To kende say, biso esika let passe. us go back to Kebufo. To songa na seka. Lobaka ndengwana. And we go. To kende. Pardon. Take me to Cable. To songa na seka. Thank you. Oh, I am merci. happy now that. Oh, moni, na sepeli sikoyo. Ok, mona mwasi na lobeli bino. Malemi. Ko provoquer ngate pardon. Ko meka ngate. Atako to na mère Teresa, obombeli biso kuna na C4, bomba yi. Mza malemi. Simba yi malamu. Sela nyoso lingi pardon. Ngana za na princesse. Ona lito ke mona sikoyo na C4. Ah boni ko zoka ngana pona ni. Ozo teke loko na yo. Ya yo teka ya yo, ngapela teka ya ngai. Mabeza wapi? Alors que na histoire na lobaki malamu, une princesse autaki mosika ya namboka ire. Ayaki pe kaka na C4 koluka mobali moko. Mbuta idochi. Nebi na ngate po ni nozali awo. Kasi. Après tout na linto décevoir ngai soko bandi soko bete lisolo mwana nga mwasi. Your Majesty, I have the Sa majesté. Nazo sentir que yo na mwasi na yo besoin na confusion. Amuma is azali princesse ya mboka oyo. Pe mwana yo. I as a defense minister Ngai naza awa na simbi défense. should know what happens at the Et senge na yeba, qu'est-ce qui se passe na princesse na biso? When I speak to you now, Pende nazo lobelo I'm sikoyo. not comfortable. Naza confortable te na makamu na yoki. What have you Eloko nini yo yoki? That she has compromised. Princesse ake komi boya kuna a changer nzela. Te mbano. Ubwefe doche. Na kondimela ote. I don't. Nandimeli ote. So ndimeli ngate yo ndimela so nani. Remember, I am the Kanisa. man in charge of security. Nazali awa na charge ya sécurité. Yo kanga There is doche. no day that passed. Ezana mukolo moko te le kaka. Sans que ngana tuna. Tuna zwa renseignement pour la princesse. And Hey. Muhammadi. Muhammadi. Soothsayer, Muhammadi attached aza to the sage, God of aza the Quran, attaché has never told pour na me that banquette, the princess pour na compromised princesse. herself. Aloba nanga jamais que non, So- princesse amibwaki sa. Where do you get your information? Siko, ozume formation wapi? So, if now Ah, my word et comme siko liloba nanga contre ya Muhammadi. Bofedoche. Te bofedochi, ko You are comprendre a nga man of many mabete. sides. That Oza I moto cannot ya take away basa from you. sebele. But Na kobo ya yote. the fact remains that you are not a soothsayer. fait And eza the king of kola this land sake, is not about to act on Yote your mutu words. ozali roi awa na mbokoyo. with due respect, Tala avec beaucoup de respect. you realize that I have powers in this country. Ozoba ke nazala pouvoir pe. Oui. Nayebi. Ogbuefi Adoche is very Obwefi powerful and respected by Odoche all. aza pe moto oyo. But the Tozo truth respecté. that ever so circumstant is that Mais ozobosa na you teki. are not a soothsayer. Yo And I am pete the mutu king of this oza land, moto na tinda and the ke kuna. ultimate Yo power pete mutu residing oza in you. roi pour s'inquiéter na I tango. suggest you do something Na suggérer better pardon. next time. Sale loko nango mala, sale loko malamu na batana na yo. Muhammadi, the soothsayer, Muhammadi has told me azali envoyé émissaire na ngai. that the princess will return to Ayebi this saki land ngai and marry a man ke that will make me happy. Princesse akozonga na mboko yo abala mobali ya kopesa sengo. Webi moto ngo nani? Is Harold. Eza Arod mwana yo. So, see, Alors, I suggest na lo- that na you suggérer, worry yourself less. Tala ko s'inquiéter te. Ogbuefi. Koza na mawa te. Auti na mokonzi ayawa.
Have you forgotten? ndenge sotala ngai ya obosa teke naza ministre de défense moko neka koyeba révélation oyebisaki na roi is reserved only oyo ebongi eyoka na roi yoka ebongi kaka na ye a big man in Europe. oza na moto monene na mboka oyo kasi yo toza mokonzi nga na biso naza roi naza igwe. Meanwhile, as I speak with you here, nde nazolobelo awa yoyebi the princess of Europe, princesse ya mboka oyo ire aza quelque part na iboko azosakana na kombo na ye mpe azosakana na royauté oyebi yango princesse azolanda nzela wana te nakoyebisa yo aza okipe mpo abongisa makambo oyo esengeli mpo na ye nazomona mabe te na mamba princesse bozoloba wana d'autres mots lingo olobaki obosani ke en tant que ministre de défense esengeli ezala na information malamu mpe mingi koleka bato nyonso tala na dute te kasi na sujet oyo ozali koderange yo esika princesse asali tika nga nayebisa yo naza na information moko te pe yo za na information te. Ah c'est vrai, je vois. Okay. Okay. King told me that Igwe alobelinga ke avec que princesse akobala mobali wa kopesa sengo elingo lobani elingo lobake yo de mutu osala choix oyebi bien mutu wana bazolobela okobala princesse ozali un émissaire ozali attaché na royauté oui and I hold in very high esteem. Penazo peso valeur na estime penaza sûr oyebi malamu ke princesse ya mboka ire aza moto oyo mwasi bapesi na mwana nga mobali Muhammadi. Let's talk one on one. Tosola siko lokala mibali yebisa ngai est-ce que ça mwana nga nde moto akozwa princesse tala ozobosana kende kotuna ba prince mosusu baoyebi soki nga nakopelaka boye te nga nalobaka makambo eyaka mpa na nga nalobaka te sous la pression yoza ministre de défense ya mboka ire yo mpe okoki kointimide nga te na liste oyo emonaka lobi bandeko toleki princesse bazolobela nzoka ye azoservir na malewa yaka boni boyeko elingolobani nalobaki pesa ngai mayebo mwamba na likwala opesi ngani liboyeko na mwa supu mokie sengai yango napesi yango nasengi yo tala papa oyo sengi yango bapesi olinga sala su nini ko tala boni boyeko likwala nalobi yango na mwambe koka te moto na ngai madame kepesa mwana yo ayebela te qu'est-ce qui se passe nini yango susu ko mama nayebi na nga te atini nga biloko napesi mpe ndenga sengi hey ozoderange bakliya na nga boyeko mama olingo boma ngai mwana oyo olingo bomela nga mosala moto alinga boma nga nde yo mama te ngai te pardon Pichen comprendre ngako asaka mwana moke princesse nazobetela bino lisolo nzoka yeyo akomi na niveau koteka na malewa ça va lia kaka ko papa tela kaka comprendre ye ozaki ye na ngai eza nango boye te lobi to kobongisa likamne zuyo olingo lia ba supu nyonso esiko mbala moko ça va pas la tête olingo lia na mukolo moko biloko nyonso qu'est-ce qu'il ne fait pas ozoderange mwana mwasi bato wendengeni nzoka pe tela makambo boni boye kipe yayo boni baele nzoka prince na boliza ayeki mpe na mboko na tina landa lisolo désolé nalingai nabangisa yo te limbisa ok désolé monsieur est-ce que opesi commande te namoni naza so na posa olia te yana peta na ye awa po na non ça va bien soki olobi ça va bien sikanga tranquille comme ça nasa musa nanga yana na ye awa namoni mambesami kuna pe namoni ke eza malamu te esengelaki nebiso kwa kezana kimia kosilika te na linga komona bana basi lokola bino ndenge oza humble boye. Ok, c'est bien, merci. Kombo nanga Johnson. Ngai Uzo. Ok, enchanté. Uzo! Mama! Nazoya! Limsaka pardon. Muna keno pa mama abenginga.
s'il te plaît. Zwata oyo, hein? Esunga yo. Sorry, sir, but what's the money? Mais pour nani lopesa nga monsieur. Bon, na linga na pesa yo, na sepela na bana basu bazalo kola bini. I don't need this money. Bon, c'est serment na za pour sa mbongo te. Te, et utina au fond ya mutema na ngai, pardon, s'il te plaît. Et ça le mabete. Oh! Ça fait la masolo Est-ce que vous voyez que vous avez un paya na mboko yo? Ba yeko ya. Enfin ba kutani. When kings decide. Un bonjour, hein? Un bonjour. Namona ke liboso? Oui, oui. I am the taxi driver. Nga nanga chauffeur taxi na ki koluka mutu I am wao. back now. Nazongi, c'est parce que commissionnaire ayebisinga ke passager nanga saka mukolo ndako oyo. Monsieur, passager na yo nani? Merci. Mosi muka kitoko. Oya vandi awa na C4 ye kaka na vacances. Nalina mone pour loko moko. C'est parce que c'est très important. I have a feeling you're talking about. Naza, ozobela mutu tonova na ye. Hey, tikolo ba mutu tonova na ye. Na lobi na confirmer na commissionnaire na bino ke yende mutu azoluwe ndako oyo. Olingola I bani? have not said that she's not. Na lobi teke avant na susu awa te. Still here. Azaka biloko desaka kao. No problem. Likambo te. Do you know where I can see? Oyebi sika na komo na ye. It's a long story. Eza histoire molai. Our boss wanted to impose a man on her. Bon, na impozaki kaka sala shona mobali moko me yana boya That means ke you kendaki don't na know my ye. whereabouts. Donc oyebi sika vandi te. She just left Te. and she was going to. Abilongo ke walobeka She ke might come back to azuka musala mosusu azonga sima. Okay, please. OK, pardon. By chance. Soki par hasard omoni ye. They had to Yebi look sa for me. ye aluka Taxi ngai. driver at the. Un chauffeur at the taxi. Oya azala na parking kuna. No problem. Likambo te No mama. problem. My name is Ngege. Kombo na ngai ngege. I'm sorry, Texas. Je suis désolé Texas. Moi la moitié on te Tu perd m'as ye. lost my show. Hein? Qu'est-ce que Tu c'est que ça m'as merde? lost my Tu as peur de mon minanga? Kalba libali mingi balungiye. Et puis c'est droit. Ya ko ignorer chonanga. Eh yo mbuta yo na yebisi yo malamu ke na tuka. Oza ai na foiré. Tu es une merde. On fait après de la chérie nanga ma sirène. You called me on the phone. Obenga na telefone. Okodenga ke no. Ngana ya awa na longwa kuna, na longwa Philadelphie. Na longwe awa na ya komona la chair de ma chair. Na perdre le score mon mengo zo bisanga ke no. Ngana ko sala nini awa. Na on ma petit saboté. Si c'est s'il piche pas ils sont pas non. The guys are not cheap. Te, mwana mobali yango aza moins cher te. Came to my office Baye na bureau na ngai. and dropped a Pe batikelinga 100,000 naira. asking me to Batuli pay ngai, here. basengi ke no na futa ye le double ya oyo nga na futa kai. With the information Tela, that is na pesa information. is paying the extra. Mutu kuta alobaki bongo, azofuta na mbongo yo kutu ezangaki. Mbuta yoka. Look at how cheap you are. Na kasi kutu aza moins cher. Yo ndo za moins cher. Likolo 100,000 naira. Nga na kanisa ki okoloba $100,000. What to spend in the United States. Olingi sikoyo na longo États-Unis d'Amérique na ya awa pour la bêtise. I want Yoka. you to get my shorty for me. Na lingo lukela nga ma belle, ma poule, ma meuf. Get my shorty. Lukela nga ye. That's Hey my yo, phone, nigga. ozoka That's te. the more reason why Wana I'm c'est my here right now, boo, c'est you my know? love. The Nazoluka problem is ye. not money. Problème eza mbongo te. The problem is Problem that is that he has class that is Aza beyond mwana our mwasi moko. And to Aza take tellement na amazing classe moulai, audacity and classe the- likolo, azoloba avec That's the courage. more reason why you C'est have to ça get my la shorty bonne for me. raison, c'est que Because nous she's a lukela nga ma princess, poule. because she's a Lukela nga mon fool, bébé. because of my C'est parce que shorty, olobe aza that's why you have princesse, to get olobe her, azali you know? boye, You aza know what boye. that is? Oyebe lingo bani. That would be a little more credit to Tela my wane head. kozala bien. Yeah. It will Mpona increase my ngai status when I get to the United ekomatisanga States. kutu My ba homeboy estime over there, my to na dudes, omeme na you know, States New na York, omeme na États-Unis na New York Tennessee, na omeme na Nashville na omeme partout na Texas baosentir ngai Ziko, qu'est-ce que tu veux dire là? Merde, ozobelanga makambo buzoba nazanga ye merde. Princess from Africa, do you know what that is? Une princesse ya Afrique na ye nakini na Amérique. Oh shit, tala naibisa yo. Oh mbota tala osaka na nga titete mise avec ma gueule. Lukelo ko kosala va me chercher ma meuf. Lukela nga momi wana okosi ngai fuck you na kobimselo arme soko lungi nasala ngo mekeba luka ozongisela ngai oki ngai tipige tipige Texas auti États-Unis ye mtazoluka mwasi bapesa ki princesse simba te na maleo alanda. Merci. I wanted to say nalinga kana ba merci beaucoup pona mokolo wana. It's okay. Non, likambo te esengi topesanga ka ba merci leo nyonso moninga quand même.
It's just a token I give to you. Ça kaka moi remerciement moi ndambo kaka na ndenge na ndimaki yo kwa encourager yo. I haven't seen your madam. Namoni madame na hote She went for a te political mama rally. bimaki The last akende political- kosala mamba politique. The soup. Ok. Obi yum to lamba jour wana. You Oui. don't like it? Osepela ngote. Wonderful. Oh, kitoko kutu. I loved it. Na sepela nango. Hey, it's by Obi far. eza Best kitoko activity. lokola ba plat. Beautiful. Toliaka na C4 te. Ndimilanga. What did you mean by Palasha? Olingo ba nini palasha? No, nothing. Oh na iloko te. For lack of a better Bon, word. moni palasha na lobi yango ka pona zangi moya kopesa na plat wana. Alright. I Mais just think it's beyond mais Mama omoni P's standard. c'est au-delà ya bato balamba kabo elamba manda ba palais royal. Hein? I should. Limisanga. Go ahead. Kiena yo. Tiens libre. Ah, retrouvaille na nganda malewa. Tela masolo. I appointed you head of Oyebi, the palace guards. na teki yo na because charge of the ya credit garde royale your father related parce que to papa this na yo case. akufaki azalaki But your ngai fast na ye becoming penza na disappointment. relation. Mais ozo I can décevoir no longer ngai. guarantee your Na ko loyalty garantir to lisusu you. te Why? confiance na yo. Your Pourquoi? Majesty, Mais sa majesté I present myself to na the se presentaka officer. toujours It et is na mosala na proven that I'm ngai no longer ndenge loyal. sengeli. Poni naza I so have said loyauté. I'm going to be loyal to this throne until Nazo death. sala nyonso avec loyauté tina There kokufa. have been 47 days Esali since my 47 jours son, banda mwana the ngai. prince and Le heir prince, apparent to this le throne, héritier du trône, relocated alongwaki awa to akendaki na C4. How have you been Ndenge coordinating? ni sikoyo ozoso information kuna ndenge nini? Your Majesty, there's Sa no reason majesté. to worry. Ilikamba maweza wana I've been te. in constant touch with Nazalaki na Okoye. contact We exchange letters. toujours na I'm beginning lettre to believe the tosolaka prince na is bango. okay. When Na is he ndimi ke coming prince back aza to bien. marry his wife? Azozonga mukonini kobala mwasi na ye. You heard me, didn't you? Oyokinga n'est-ce pas? I said, when is he coming Na back bi to marry his azozonga wife? mukonini ya kobala mwasi na Your ye. Majesty, the Sa prince majesté. and his Prince assistant na assistant na ye. have found a clue in Eke Kebun. bazangi maloba kuna sika A bazali. very silly statement. Tala uzoloba makamisanga tina. Found it. Kolingolo bake bazangi maloba ingoloba nini? Okoye in his last Nyokoye letter na lettre na ye komelaki ngai they alobaki were coming ke back with a bank. bakozonga na I banque. don't know what that meant, Your Majesty. Nayebi nanga te lingoloba nini? You young men have a way Bino of ba jeune thinking boloba that makambo pe stupidity bokanisaka is exclusive eloko to yango you. bokanisa pe esuka na oka na buzoba. Thank you, Your Majesty. Merci sa majesté. Le roi très inquiet. As I was saying, Eh, because boye of the tingani na type of banda person oloba. I am, Webile bashara batu na and biso the boye. type of brain I have, Webile bashara mutu toza I'm not nango. supposed to be confused. Fallait pas kutu. But I must Na admit comprendre that bino. this time, Mais na I'm very, batango very oyo confused. naza na I am confusion. surprised, Eh, ngape na kamu I swear, na jure. I am very surprised Ngape na that you are kamu. just beginning to find Ke out yo pe that bani you ko are comprendre. a very Ke seriously yo confused man. oza pena If moto ya not for confusion. one thing, I Tala. will say you are So pone eloko musute. Na ngalo baki na finga yo za idiot. Let me continue before Tika na I was loba nani? interrupted by this idiot. Avant na kizala You know interrompre. that I went back to that girl. Oyebi kina Girl soka yaki already mwana mwasi ona introduced ona me. presentaki yo wana na lobaki. His Oui own oui oui person oui. has been located. And she Babi does ke not even know alongwa. where she went to. Esika kenda pe balobi ayebi te. That's the Confusion. nonsense. Omoni confusion. Don't look at me. Omilobe. Omitala. It's okay, it's okay. Likamute, likamute. It's Alors, okay. il faut I don't even think there's a need Na to moni look te at this. eza na It's tina to unnecessary. luka somo na mwasi wango tika Because for tika. me, I Po am na coming ngai to the end of na my komi na suka voyage na I ngai. don't know what you mean by coming to the end of the Olo mission. okomi na suka mission lingo loba I don't know what nini? that means. Olingo loba nini? Na Because comprendre you te. have seen the princess and Nano the kuto queen moni woman. princess You na have zolo bela not ote. seen her. You are coming to Omoni the na end of note. the- I don't know. Okomi na suka mission na comprendre Forget te. this man. I don't know Bosa na if ye you- na who mwasi is zolo trying to belo wana. present. Asozo But the presenter princess mission I'm na. telling you about is the Princess very na zolo bela definition yo. of the mission. Ayebi penza. And there is no way you Definition can ya ever say mission you na are coming to biso. the end without seeing her. Mission ko koma na Because suka I'm te going to soki use yo that no color. moni ete. Look at me, you know I Tell have her. powers. I will use Nazala all these banguya. powers to Nazo sela nguya reject wana. any nonsensical low Pona class sele girl na come yo from. eloko nyonso zoluka. You don't look at me. Kotala ngati. Wankuye. Nyoko ye. If you like the girl Soko that you have sepeli seen, na mwana mwasi wana oyo lobeli ngai landa ye. Kende I will support you. na osupporte yo na okotela I yo. have found a lady Nga that na I moni want to get mwasi married. oyo. I have found her. Esenge na I'm just nazwa penza. studying Na sa her. kwetilie nde malembe This malembe. girl you're talking about. Doesn't Oh. make a difference. Mwana mwasi ni Because ndio wana. as I'm sitting here, C'est parce que with na you, tano zolo I baboy. know Kebufo Na inside yebi out. C4 mon And it's bimba. possible I know this guy. C'est you're possible talking na about. iba pe mwana mwasi solo ba. Just tell me the Yebisema area kaka where you kwa saw nini this. omonaki mwana mwasi yango nga na koyebisa yo aza ya bashare nini paske I think natambula decency depends on nakanisi likambo etali I've nango done the point te thing
eza nango te na likambo ya quartier to osika avandi non eza problème moko individuel naboyi je suis contre nandimi te mangolobi avant nabosana nalingi naboya nanu avant ekoma tota mwasi malamu akobima na bakoya wana te na bageto ozoloba wana ya liboso masa na biso awa ngenge yo yebisa ye mwana mwasi yango aoyeba ye obali kolesana lokola moto otiki kozala taba c'est vrai moni confusion oyo ekoti na motu na yo depuis kala nzambe ayebi ke siko nde tomoni confusion yango takoloba kutusu te onali alobezaka eza boye eza possible ye ayeba mwana mwasi ozoloba yebisa ye adresse ye oyebisa mwana mwasi yango nde nani comme ça biso tozwa conclusion peut-être akozala mwasi ya mabe te oyo ozosala erreur ozokekwela déjà presse te ngai namoni mwana mwasi yango na omemo kuna mpe dans quelques jours bomona ye aza ange bopesa confiance tase bomoni ye bokoyeba ke aleki basandra na bino wana banani wana bozotangela ngai tala azoprouve kaza la meilleure Johnson nazoyebisa yo parce nayebi nazoyebisa bino navandi na mboka oyo C4 vi na nga mobimba nayebi ke mwasi ya kitoko mpe malamu aleki oyo nazolobela bino aza te aza kaka na vacance tala amikitisi me na baniveau ya bana basi ya C4 te malembe ok malembe ko bokomona ye bokovivre ye bokopesa nga raison moninga obungi kaka boye ata référence te moye tobengela yo tala urgence eza te na moninga na chauffeur auti koluka wakutu amonaki yo te bon bomoni ka événement ya babandi namonaki kake fainaki na ngai me nasedeside nazonga na C4 mpo naluka nasala eloko nazoluka na perdre na se perdre ongoloba nini elo mpenza naye koyebisa yo naye koluka nde soki nakozwa mobali moko aza humble mpe ya malamu wakolinga ngai mpe nakanisi namoni moko yango nde pesinga esengo omoni mobali yango ndengo nde pa wapi mibali baya humble awa baza te bon namoni ye kuna na malewa ya mama ya mare na ngai aza humble olibomesi yo God, you want to settle for a real man that dies mama okay, kozwa moto akota na malewa kuna ozoba mutu malamu not to talk of mobali ya bien nini akokota kuna ke koloba boye te nazoluka moto mbongo te nazosenga kaka un homme humble okolinganga nde mpe nazali moninga ye nalingo sembla mpo na ngai nayebi te soki akosentir mobali yango ndenge azosentir mpo na ye nzambe na ngai ye mpona okizo moto ndenge wana okizo moto eliaka malewa mpe ya mere tala ntango nanga ekoki ntango nanga malewa nake lambe ekoki tika koderange ngai ke tika ngai toke na biso enfin unzo ndenge mipesi kombo unzo alobi na moninga ke naza à la recherche ya un homme humble un homme oyo ayebi kolinga mwasi bake na bango metela makambo nzoka na kaka be wana na nzela igwe mokonzi pa ye atelemaka te kaka wana mbanu ise paske makambo tozolobela batoko bazokuta na salle de savoir landa. Hello, young ladies. Salut les dames. Greetings from the throne of His Royal Majesty. Bombote na bino euti pa ya Sa Majesté mokonzi ya Igwe. The king would like to have. Mokonzi lingi asola ndira yo. Ngai? Oui. Pona ni? Always an honor to be served. Eza honneur babenga ona mokonzi. I've not been to that kingdom before. Nazaka na royaume wana liboso te. I told you before. Ndena lebisio liboso. It's a blessing. Ezalaka lipamboli babenga ona mokonzi yaka. Zoka nde amumana moninga ne baoto beta masolo. Na mikitisi liboso na mokonzi. Bonjour Sa Majesté. Merci mademoiselle. You certainly appear more attractive. Oyebi oza pa paraître kitoko koleka moninga no kuna yango na bengi yo. Merci. Je suis honoré. Tala na no photo. Have you seen that young man before? Est-ce que au mona cheno moi liboso? Te non na mona été mokonzi. C'est mon fils. Crown Prince. Azali le prince héritier ya royaume
ya ukwe holidaying here at Cape azalaki awa na vacances depuis presque 2 mois pe nazoluka ye decided to come and na se décidé na ya namona ye sure you've never seen oza your eyes sur on nano him. mona ye te nano namona ye te sa What majesté about your friend? She just ebongo moninga na yo est-ce que yakomona ye te te nandimi te navandaka na ye esika moko ye ayene ka congé. So thank you very much. Ah, ça va, merci beaucoup. Give us something for our things. Pesa ye moi eloko mpona dérangement. Ah, bandeko tala lisolo mwenze Real gift from the throne of His Majesty. oyo ezali cadeau royal euti na sa majesté. Merci sa majesté. Please, if you do come across him, Bon, don't hesitate. soko omoni kaka jeune mwana yebisa ngai. Mais merci sa majesté na oyeba neni kokontakte yo. Navandi na suite royale na hotel Andambra. Nayoki sa majesté. Ah, bandeko. What did he Tala, faut le voir. Nini yango. Atuni ngali kama mwana presse abungio aoluka ye. Omona ye. Nanu te na tali photo inzambe boga. Mobile ozoluka ko ba Jean wana. Inzambe. Tala, on vivre ika. So moni un jour. Tana ebi ke ba Jean ba tozoluka ngana moni na photo. Toke kaka. Mbana. Aba piso po nini? Kaka puna dérangement. Tala loko na zui. Moninga ye kitoko ye. Kitoko, c'est bien. Don't forget me again. Bon, ça va. Bye. Comment ça là bandeko. Zoka igwe tata na prince azana mboka. Oh! Zoka ne na tango ba pesi mokongo le prince du royaume azali ko tamula ka ba côté wana. Aposuli ke tata zeli aye koluka ye. Na bango mibale nzoka ye princesse ye pas ta prince. Histoire. I just came from your shop. Oh, nautika na shop na bino na male wapen ozate mera lobo bimi. Yes, I Justement. went to see a friend of mine. Na inotela moninga na ngasika na bana vanda. Okay. Well, Bon, I just want to ask you nalinga na senga yo soki go out with me one of these toko evenings. kende te kotambola na soir. Ongolo banini? Na bimana yo. There was this Bon, eza na moi koemora bien. Espace moi kitoko toko vanda. Toko solola, to sololi, to vandi. Moi kora mikoza. I'll meet you there by 6. Non, nakuta nayo kasi na 18h. Great. Ah, très bien. Oh, c'est bon. Na omona yo, tokutanati. La princesse Amuma ayaki ngoko na tina. Nzoka nde autobetela pe moninga na lisolo. Ke na puta na jeune moko na malewa, nga na moni kaka ye. Na histoire. Arod aza mobile yo bazo pesa princesse. D'après la tradition, na arrangement ya batata na bakonzi. Arod azelaka tolanda. I'm sorry, I don't understand. Désolé, na so comprendre te papa. Definition, I mean the contents of Mais contenir le koy. Oyebi eza na batu moko na tindaki bakeno tala terrain. Na esi bango batala comme ça to sola po basomba bango. Oui papa. Mais ndeni nazui rapport mabeli ko na yo. Ba komelinga lettre oyo ba informer nga mambeza la kati. Ba lobi keno ba ke na terrain ba attaquer bango pa na yo. Is that correct? Dad, Papa, I am the son. Je suis of the le defense fils minister of the ya kingdom. ministre de la défense ya mboko. I have every Et naza na ba droit nyonso right légitime to defend my pour na kingdom défendre ma belé na from biso. rain, from shine. Absolutely. Absolument oui. Does still Mais yangwana elongoli te opesa na réponse na mamna lobi. Est-ce que o attaquaki batu wana te na terrain? Papa, ngai Idiot. na ozoba badani bazoba wana. Wise. That criminal. Batu oyo That ba cancre identity. That bazanga identité bana baba tote carcass. Who's the baza ba karakasi human vivant being look baza me lokola in kutu the batu eyes te and batelema na have misu na the ngai baza na courage Tell me that baloba na my ngai ke kingdom, mboka na biso the great royaume men oyo and women and royaume oyo children esalama na baprêtre na bancable removed them. babengango un village retranché. Papa non après na baniveau na te papa fa na corriger bango Just like that. yo na l'accès bango osaki nini o atakaki bango o papa Does it possess est-ce que bango baza na privilège pe droit
babenga royaume na ngai royaume oyo esalama na baprêtre na bato mbongo. Mais c'est ça, c'est la définition ya mwana. Biso tozali bongo yoza mwana ire elikoloba village retranché. Oyebi kino bato balingi baya apo na makambo yango ba retranché biso te yo toli to développer mboka na biso. Papa, you amaze me in your way. osokamusa ngai na ndenge osokanisa Goes to show that you and I don't even think alike. nzamba alakisi kengana tokata ndenge moko te ozomona te kino okomi aveugle ozomona te awa toza na bahotel ba 5 étoiles na kati ya royaume oyo toza na bapale ya minene bato chaque jour baopesa bajet d'échec babillard batopesa bacasino baopanza bamillion de dollars na kati ya mboka oyo. nalobi ko tumukie baza na baaktivité baza na biloko oyo oyo ya danger bamilliardaire bazawa bazosala mbongo na bango yozotanga bango te papa ata yo moko s'il te plaît est-ce ekoki te po tolobaki toza na mboka bien tala bakomprendre nga mabe bacteur afilme nigérian bagangter nga mpe na ozala lokola bango bafandaka na baroyaume oyo batongi bapalin tala bango partout bastar bazali ozobosana nga mpe nazosala oyo yanga na compte na nga kumisa bato basikse bato basala yusko milobeli te amu ma princesse oyo tolobelaka ozoki ete akenda wapi ake kuna na mboka ya iboko akesaka na ye sikoyo alors que yo falosala nyonso osongisa ye oya na ye po tobongisa masolo yo na ye sikoyo ya yo osoloba te kaka osolobela kaka baexploit ya bato papa oboefi nakanisi esenga nalongwa sikoyo tomona nsima nayoki yo te papa nayoki yo bon nayebiki amoma asala nyonso alingia me nazotala ye bana mosika soki nazwi ye papa eza promesse na osala yango nga na koepose condition moko akoyeba ke na kosuka kaka na ye. Ça c'est Harold, mon ministre de défense. Ah bon? Well, I'm not saying this for you to believe me. Bon, nazon di mangote c'est vrai, mais you're actually the first guy I'm hanging out with. Oza mobile liboso, totamboli na ye, na bimi, toyoka na ki 18h, toleki 19h, ti ba 20h. Bon, honnêtement, nazanga à l'aise, hein? Oh non, c'est bon. Complètement tu es à l'aise. There is something about you. Mais c'est de l'eau comme kati na yo. Ndeti nazotalo nelongi, c'est autre chose. Humility. Oza na sens ya humilité, oza na sens ya sincérité. I'm flattered. Yes, I am. Je suis flatté, naza flatté. Nazala pe motaliboso bimina elelo. You said you wanted us to discuss something. Olobaki ke tozan likambo sola confidentiel nga na yo. Eloko moko pe eza personnel jusque là na yo kité. C'est quoi? Olingo lobani. Yes. Oui. See, since I came to Cable 4. Omi banana ye kaka awa na Cable 4. Nazomona basi bazotambola na bango. Baoke na ba affaire na bango. Mais eza neloko moko na caractère na yo. Izoka musanga. Eza caractère moko. I'm even like a word. Nazangi maloba pole loba. O ezo peso esika mosika ya kitoko koleka. Pe I don't know if this is the right time to say that. N'importe ce qui c'est le bon moment na loba ngome. If you let me into your life. Ce que ko permettre ngakara na kota na vie na yo en tant qu'un ami na promettre yo na peso sengoni so koluka na vie na yo. The last time you
qualified Balasuka, as tasting palasha. o mekaki soupe olobaki eza lokola palasha. Pona loba ndengwana. Ovana na palais royal? No. Non, mbano. Non. Palais. Non, absolument non. Non, je n'ai rien à faire na palais royal mokoto. Bon, eza soupe nezaki kitoko. Bon, ezaki moya bien na ngaki na exprimer pour na qualifier soupe wana. Bon, esika koloba wa kena zaki na palais royal, non, c'est pas ça. Jamais. No. Landa house. Do you know Nana Zawo feel? Tala ngapela bando satira. Ozo so biso tuko na bafanti, o sala na biso. Na jire. How can you ndenge no kolo bakino o meminga na sika makoyi. Esika ya dokti boye. Esika eloko ya ndako ba chele bavandaka. How can you tell me? Ozo so ngo esika o mema mwasi malamu wa ndi mama. Usazoba. If not for one thing, I will insult you. So ils pas le raison de soutenir na finga yo. You go to your height. Nenga na fingo ndenge penzela to kokina yo. And you say tala malamu. Olobi ekokana nini? Leki na place kuna shembo bavanda kuna. Tala. Ala sozo tala te. Tala bazotika bakaleso libanda. Na yebi monso za responsable. Place bavanda na yebi. Na tombo na basi. Na sikisa pasi mosusu. Na ko yebi sayo ke basi ya malamu pe responsable. Bakotanda baba bilama mo libanda boy. Oh. What's happening here? Qu'est-ce qui se passe? Yoka, yende te Luka. Please, don't be annoyed. Pardon. It's my Ko zala déranger te. Est-ce que moninga no zali? No, she's Te. not, but I told her. Asawa te. I'm waiting for you. Bon, non zelo libanda. Non zelo libanda. Zelanga kuna. Please, where did she go? Pardon. Ake wapi yo? Na yebite. Kasi ozonga kalate. Lobi kalate. Eza lelo lobi semaine prochaine to année prochaine. Lobaka to yoka. Na promettre yo pesa sûr. Soki azongi na yebise ke oluka kiye. Na yebisa yeko bangate. Yebisa yeko. Zambelanga avis de recherche yo molende chauffeur taxi so sala. Na za sira so tanga milekela olia na suka. Pesa copie prince du royaume. Oh, copie pesa vraiment fuka. Obimia. Yoka nga kike. Ce que cela qui yende to kutina kati. Princesse to moninga ya princesse na oto zoloba. This your wonderful candidate. Na jeb sayo candidat no zo pesa presse. Please. Pardon yete. You don't even know what we are. Oyebi na ote elo zo ye. No, I say what? Tika na bisayo. Oto kuti kuna na kati. Aza exemple ya mwana mwasi ya mboko oyo. Mais ongala zolobela aza unique, aza simple, aza humble. Pe aza aye vacances. And she's here on holiday. Jango to yaka pito mona kaka te mwana mwasi ngolo lobela kabiso. Si wapi? Podo zo sala You want us to meet? Kala, to sangisa force. Yoka na ngai, landa ngai. Nakende na lakisa yo. Ondimi ke no ngande mutu na kola kisa yo. Biso mbale tulakisi Johnson. Alanda mwasi oyo ngana solo bila princess. The very wonderful princess. Bonika ya yo. Parce ya ngai aleki ya yo. O moni deja ya ngai. Na moni muninga na ye. Muninga na ye na moni. Kasi ko. Pe mokile lo ba malamu ke no. Lakisa nga moninga na yo, na lakisa yo za nani. Ba projet na yo na yebi. Na comprendre. Kasi na yo sosoni. Na comprendre ma gêne na yo. Soki bandeko. Bango mibale bazolobela kaka mutu moko. Yazolobela princesse, ye pozolobela princesse. Why didn't you Pour nini oyete na garde du corps na yo? Toujours na mona kozalaka na ye. Bon, Sa Majesté. Bon, désolé. Bon, na longola ki ye. You know? Oyebi. That idiot. Zoba wana. Aza incompetent. Mosali ya Zoba. Mwana ya moto te. Azanga famille. Azana monduki moko bien chargé. Mais ayebi kosela lango te. Même pour un tir. Ata moko coup de feu moko eyeti. Alors que nazo tiena sika wana. He lets him escape. Azotika na tangu ya biskad moto ki makete. Ah mon Dieu. Et bon ça sonine. Na longola ki ye. Et bon siko ilo ni salamaki. Sa Majesté, désolé. Et le représentant na ile tosola yango na te, za mosali na ngate. Ce n'est pas lui.
tout cela ma solo mosusu bon est-ce que tu kokota te na ma solo penza ya bien na yeli total ndenge nini tokozwa moi conclusion pour la likaboteli princesse amuma aza malamu Sa Majesté, olobeza malamu. Est-ce que Kongo yebisanga ke na tango yo ke yonde kosawana oyebesika azali pas osala nini? Amuma za malamu. Elle va bien. En tout cas, aza komi bongisa pona yo. Paix et confiance. Akoko représenter royaume sika no sazali. Pe osasure Sa Majesté ke akekuna mais akeko sala buzoba te. Osana preuve ke buzoba ezate kuna na mibali oyo ya mboka wana iboko. Te, en tout cas na sepelite na ndengo zolobelanga wana. Osana confiance ya moi soko bala te? Non. Boyete Sa Majesté nazana confiance na ye. Oyebi. Mais ça fait 15 jours depuis ya longo awa kena iboko. Sa Majesté. I am the only one who seems to be bothered. Why? Nobody Pourquoi? else. Mutu te s'inquiéter. We are not te biso pe tozana mawate parce que nayebi mwana ngai. Your Majesty, Sa Majesté. Something I really want to Elo ask mona you lina if you tuna yo soki might know okoki koyeba pourquoi the Ojudo Adagwele Adagwele eza mboka wana oyo mokonzi na bango akufa bakalifeki mokonzi yango le roi des femmes. Oh. You know? Oyebi histoire. Yebisa na yoka Sa Majesté. He found out that bon ezalaki ke mokonzi yango bapesaka ye mwasi oyo azalaka vierge te. Ntango azwi mwasi wana mpe asedesidaki abomba secret. Mpe basi nyonso ya mboka wana bamonaki yango lokola sens ya maturité. Mpe ntango bakende kokunda mokonzi wana bapesi ye kombo ya le roi des femmes. Kasi yokanisa nani? Pone oposenga question. Oh, histoire kitoko n'est-ce pas? Sa Majesté, tikanga na yebisa yo. I will not follow nakolanda te exemple ya batu wana mboka wana. You know what? Oyebi pourquoi? If I finally na ko comprendre finalement que princesse Amuma nazwiye na koti na bisika ya secret na moni ke ba système na ina kati ese fongwamaki mopa ya sakota na jire na nzambe na ngai na kwa non sango na mboka na kozwa messager aloba olikola bakosa confiance mwasi na ote obomba ete. I've told you what I'm going to na ebiso eloko na kosala except à moins que you recall que yobenga yi immédiatement ask her to marry me azonga siko tobala na ngana yi and then we have a deal. Soko sala yango to yokani otherwise sinon Your Majesty, I mean it's as simple as A, B, C to the beautiful Z. Et kosala lokola bongo na décider simplement will cry it so loud et na kozwa messager kwa kotambola na balabala ko ganga. And I'll give him straight immediately. I swear to God. Your Majesty, I beg. Pe nazopesa ye ba ordre. Sa Majesté. Ngana ke na siko na kokende. Yokaki. Bonne journée Sa Majesté. À route. Au bon seni contact kaka. Oui, au bon plaisir Sa Majesté. Merci beaucoup. À route. Webi na tuka mwe penza humilité na yo na kondi mate vraiment o mekiti siti na niveau ya kosala ne place aboyi te ko lo bango te siko tika na sepela kosala ngo alors olingi na personne inolia non t'en fais pas tika no lia sima alors teni ni kasi bino abosa ba clientèle place ngo calme olobi calme. Oh, bakliya na biso ba 12 heures zelo romona bango misala ko ezale belao. En tout cas, oza exemple visible ya humilité ndeko na sepeli komona yo. C'est vrai. Sikoyo. Moninga beti lisolo bakuta na kitoleka. Mikolongo. Prince ayaki na mboka oyo C4. Abosa na teke tata sa yaki sa komaki.
Le roi auti mosika ye koluka mwana na ye wana toza wapi? Rappelez-vous na moto yo toyebi eko aza mokolo hotel esika ya liboso le prince bayaka awa balalaka na hotel na ye. Rappelez-vous mokolo yango comme par hasard libanda ye wana ke na ye bacourse ebandi atelemaki wana po azela taxi et par coïncidence cortège royal pe kaka bakote wana. Suspense. Greetings from the throne of King Nebuchadnezzar. Yamboka ngana za muta royaume te ngana za muta jeune ya kiasite boni bweko olingi nini? He is the prince of the c'est le prince ya iko kingdom. We have information that he already has spent 56 days. Have you seen him? Est-ce que mon y est? You must have the power to nothing happens in the world. You're going to take us there? You must be kidding. No, I am serious. Do you know I'm a licensed naza commissionnaire ya ba permis naza commissionnaire ya mapango naza commissionnaire ya ba avion naza commissionnaire ya ba bateau naza commissionnaire ya all the agents you can think of. Leave where I'm going to right now sikoyo take you to where ngai kanisa masolo ya ngenge ni déplacement kanisa déplacement. I got it. Don't worry. That's His Majesty. Oh, nakati kuna and He's going to compensate you. Akopesa yo ndenge Now let's go meet His Majesty. yakati mona sa majesté le roi.